Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit Dikina donné Kandono Tetela Kema Fumbe en direct de la Suède. Mbote Mingi na ba abonnez-vous sur Dikina TV partout dans le monde de Seka Bozali. Vraiment, ba gros bisous, ba gros coucou. Comme j'ai l'habitude de vous dire, sans vous, la championne Ozalate, vraiment vous êtes ma force, vous êtes ma fierté, vous êtes mon tout. Vraiment, bah, gros bisous de ma part. Encore un grand merci. Nayo Nyonso Zorata pour partager l'histoire. Ya Dikina TV. Vraiment, na ba nouveau abonné Nyonso, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On se parle de tout et de rien. Vraiment, s'il y a un problème, un petit souci, n'hésitez pas à les contacter. La championne, numéro Bomonioana, ozo circulé, na générique, il y a Dikina TV, et Zali, puis on a ça, il a na WhatsApp. Vraiment, batoto ya Congo, boyo kalisolo et bayembi balobi, baye balanga nzembo balobi, bandeko ya basi, yo. Balingaka, basi ya bandeko mibalite. O ezali lisolo ya ndeko mobali. Lisolo ya ndeko mobali. Mwana mobali okombo na ye ale. Alobi ndeko betelanga lisolo. Nazo yebate na sala nini. Nazo yebate na fungo na motema na ngana lakisa famille na ngake na lingi. Mwasi na ngaya bo mwana obiendeni na yebite. Abi lisolo eza boye. Vraiment quand ba koluka lokango ya Kishasa ndeko fanda na fimo kwa zofiwa na fimo ko. Asenta qui est malheureusement ba wota ki mwana moko donc ba sala ko moi ba 6 ans ensemble. Tanga lingia bima a déplacer ndezalaka likanisi na ezalaki ki atika fi wana copine na ye si je peux dire moi si na possible ba botaki copine na ye et pas na bango mais ba ndekone ya basi ba telemela ki on ba ko yebisa mama kete atika ye awate azongisa ye et pas na bango. Bon asalani ayoki conseil a maman la baronde nga fanze ki kete yozo ki ndeko luka na nozuite ozotika mwasi awa e kozala loko la charge kozala loko libanga moko bande kotala ezoki saka osima zongisa ye e pana bango bongo yokende na kimia garçon lobi na sale pende ba mama lobaki nde bande kwa basi ba lobaki na zongisi kopi nanga e pana bango lokwa tozala penda musika te na mwana na ngai na ye kopi azongi pana bango. Vraiment, ils allaient quand des années bandeli, moi ba contact et tout. Après, ils allaient en Afrique. Azo mika kara donc à Telinga, pardon, à bouger penza ba Gabon, azo ba Côte d'Ivoire pour na roluka kaka moyen ya kobima. Aya kozonga ti Lubumbashi, Afrique du Sud donc à tamboli penza pendant ba temps misto azalaki libanda ya mboka. Loko la zalaki ne suna responsabilité mon côté atika ki na moi cité atika ki na le côté moi ko sala autrement ezala quitté au fur et à mesure ay ko sala nini ko bonisa contact copine pezela ka moi mobali mobali ayakat zela mobali ayakate asala nini bilo mo boye bikana ba famille na biso yo ya konunela mobali ya bali yote mobali de pa kenda atambote ata lettre ata nini ozwakate mobali bonde yo moni mobali yo kozela na vie
ayoki bongo lelo ayoki bongo lobi ayoki bongo lelo ayoki bongo lobi ayoki bongo lelo ayoki bongo lobi motema ekomi kolemba motema ekomi kosede ye pe kuna ale sika kenda abengaka mwasi te eloko moko te nini te ye copine na komaka koyokana bandeko ya la bengaki apesaki yo mbote ya la bengaki asalaki boyo batoto ya Kongo boyo kilanga lisolo oyo boyo kilanga likambo bandeko basi balinga bandeko mibali te pona nini esika yo zali semeki esika mosoko yo zali semeki donc voilà un peu eza lonka ndenge wana nzamba salaki muto ko bala ndeko na ete ifo kaka ndeko no abala muto mususu olinga te ezali loi ya nature amoi kutu kintu ezaka lisusu te tokoma kosala nini koboya yango na nzela ya bapriere nde sikoyo ndeko mobala lobi babungana mwasi bandeko na basi basalaka bachantage ya la bengaki etu sikoyo fi wana ntango azoyoka mobali abengi me aluki ngai te mobali abengi azobenga bandeko ne me ngai alukaka nga te nasala nini nasala vi na nga nde fi pe asalaki vi na ye esika akendaki kopine alere babotana ye mwana moko akendaki ake lisusu kobota bana mibale ala mpe esika akendaki na kotambola na ye elobi ye moko batire bandaki kotire ayebi te soki ekota na kombe de file mais intil ke abota kaka mwana moko na fi moko na wapi na Côte d'Ivoire nde babota na mwana na mwane oyo babota na chéri na ye oyo ya Kinshasa le reste ayebi te abina luki mpenza nzela poto ala luki nzela poto aluki nzela poto aluki nzela poto pe luki ye soki nzela poto eke na gauche ala ke na droite donc bazokutana te donc bazokende parallèle donc moye bakutana eza te ala lobi te na ya konunilaka awa na nzela koluka nzela poto tika nasala nini nazonga mais avant zonga azalaki mo ba position na ye azali na moi quelque chose ba quelque chose ndezala kaka okangi moi quelque chose omeki kokende tout esimbi to kangi lisusu tout esimbi te habité tout na se concentrer soki na zwi mo mbongo moka bien na osala nini na kozonga na ngamboka na osala lisusu te ke lisusu na tiango lisusu na je baya lisusu koli donc esala lisusu ke eliama po esala soki ndeni te mbongo na kozwa na osala nini na kokanga kaka maboko na kokanga bisaka na zonga kuna na Kongo na mboka ata maboko pamba mena zonga kaka na mwa mbongo na koyiko sungama nango ekosala ngai malamu kandinga lobaki ale tanga zimbongo wana habité tout oyo ajupe komi kopusana na komeka sunzela poto te nasala kaka retour au bercail ala sali retour au bercail azongi na mboka Kinshasa mboka ya bakoko mboka ya Rossi Chimanga mboka ya Patrice mboka ya biso nyonso azongi na Kenya tanga azongi Kinshasa ndezala kaka mwasi na ye topesa ye kombo na ye topesa kombo nani mwasi ale topesa ye kombo bibi pe esika kendaki abotaki mwana na ye moko mwana wana moko pe libala esalaki nango pe esimbaki te bakabwanaki na mobali esika kendaki donc bibi azongaki lisusu epa na bango ntango ale awuta esika awutaki wana aye famille sepeli ya le buyeli malamu ndenge ezalaka kaka ale babandi kofunda bibi kutu ndenge atikala awa kindumbo ya sala ozana likanisi te cobertox eloko nyonso azoboma azotire na eloko nyonso ezobouge bapapa baleka te bajeni baleka te donc balobi bakokaki koloba na ndenge moko boza na ibe te ala lobi au fur et à mesure bazoloba au fur et à mesure ezopesanga mposa nakende kutana na bibi bobengelana nano bibi yango kasi namona ena ndenge nini azali bango soko bakendaki kobenga na ndenge akosalaki vantaki te ya kotala ya na biso aye etu aletanga yo komona bibi mayanga asolola bibi ndenge nini nanga bien na nsima na boye okenda sango te eloko moko te nini te nasangajaki nanga me malheureusement esimbaki nango te naboti mwana moko nakoma na bana mibale nazongi pardon bibi abota bana mibale esika kendaki azongi epa na bango na mwana ya lin ya liboso na mibale abotaki na libala kuna esika kendaki akomi mama bana misato aza epa na bango d'accord
bakomi kosolola na batoto ya Congo moko bibi akoya wana mama bale akobenga na ye bandeko ale yo mtoso bwala na yo mtoso bota na oya kosala nini nango oya kotikela ya na biso libabe ozoluka nini te toza na biso bana quartier donc eza nango donc eloko eza lisusu te. Donc au fur et à mesure bibi na alemba zokutana donc bolingo ezosala nini ezokoba ala lobi bolingo ya solo ezalaka moko apoyi na yesusu mayanga epa ya bibi avec cette fois-ci tofanda pende tosala foyer na biso tosolola tofandisa baparent mwa moke ezali ata nefiske ya présentation na ya nazwa yo tokende kobanda vi na biso etumbai mama bale alobi wapi Kobetok soyo transport a comme mutunyo so macho kiti yo mwasi yo monyo kubala nde ye bibi o atikali ko renye awo aboti bana mibale ake azongi ebela bana mikio bazasa na bango ayo moni bango te kaka bibi o yake atikali ko sala kala akomi transport akomi kombi akomi taxi akomi keti nyonso kaka ye donc ba fingi bibi na ndinga ko sakana te ala bite bibi aza mwasi onga na yebaki soki na tika ke na sama kolona bino ole msenge ozala ndenge mosusu kaka bino nde tobisa ngaki non il faut bibi azonge pa na bango na ko tika ye awa epa na bino epa na biso te po ekozala ba mikumba makambo ebele na sali ndenge bolubaki ngayo na kei na sali pe ba aventure na ngana bimi pe na basi nzambe ka yebi mikuse midai minene nzambe kanda yebi siko na ye bibi azali mama mwana ngai toboti na mwana tofandi toyebani malamu eloko nini ko empêcher ngai olia ko kino kuluka mwasi mususu na bandaka ko bima na bibi problème ezali wapi ngana ningi na bala bibi famille elobi bibi te famille elobi bibi te mwana mobala bibi ngai pe kaka bibi se bolingi bibi te ngai pe moto mususu te kaka bibi bolo banano banoko eboya papa leki boya likambo zabo boye bibi bieto bibi mwasi na oyo sentaka ye wana kaka malheureusement kendaki ndenga na kendaki libale zalaki lisusu te akei ake obota bana mibale ngape na kendaki pona za papa babiso sa mobala tambulaka na bana te sosa mwasi na tambulaka na bana na ye ensemble moye na tambola na baoya ngape sika na ke kosala bambiance na nga ezate ngape na tamboli na bimi na basi ya ndenge na ndenge siko na ye esika na kendaki esimbi te na bike na kofanda na mboka atanke mobali na kozala na posa ya kofanda na mwasi na kofanda ngai moko te nazongela mama mwana na ngai bolinga bo mwana na ngai mama lingi te na bandeko na nga basi balingi te au juste bibi asala bango nini ala lo bibi basala bango eloko te c'est normal na kenda bambula ni enka ni signe ni nini eloko te grâce à bango bandeko na ngai soki na bengi na tuni ndenge nini bibi awa bamona ki ebewe bibi awa akoma ko bimana boy bibi akoma ndumba makasi donc ba rapport mo ba opesa ozo décourager même uzata susu na posa ko sala nini ya ko solo na ye mutu te grâce kaka na bango na ebite bibi soka sala bango nini yango ngai nazokende kobala te ko se présenter ezalaki na salon moko de coiffure na epene wana de marié azo relater histoire bapesi conseil soki yo moko moni kaza mwasi malamu pona yo soki yo moko moni vraiment que aza ko mériter kende c'est bien koyoka conseil mais des fois bandeko ya basi yo balingaka na bango basi bandeko mibali te mususu akolinga yo te ndo lobi ye bibi aza mwana mukete yo poza mwana mukete voyage kabolaki bino okay osali ba vente ye batikali kobala soki tokoloba die merci soki tokoloba nini toyebi te mail etili ke esimbi te atikali na ye libre yo pozali libre donc bokoyo kosala vi na bino soki tobi tolanda baboti tolanda bafamille na biso mingi mpenza bazokotisaka bato na mabulu na likambo ya choix pourquoi parce que balingi kose mele na choix oyo kosala mais ye ntango ya kolinga mwasi ube ntango kolinga mobali na ye yo aza koforce olinga oyo alingi donc akoyebisa yo ata te oya komona kaka kete baya kotikele mwasi ube nte oyo kaka kete baya kobala nga mokolo boye nde ndeko ala alobi ke ngai nayebisi mama soki na mwana no soki oza na bolingo na nga okoya
soki mpo kolinga koya te eza problème te, mais problème eza ke ngai nazokende kokanga lopango epai ya bibi ye nde mama mwana na ngai ye nde tobangi ne depuis bomwana toyebani namoni na ngai susu utilité o ngai na kochange mwasi mosusu te. Lisolo ezalaki yango wana na salon de coiffure. Bolingo ya bomwana bolinga bomwana oyo mama yebi mwana malamu bandeko basi bayebi bibi malamu, mais batelemelie balobi mwasi mosusu bibi te. Alain pa lobi ngai kaka bibi mwasi mosusu te. Donc vraiment elobi ye moko Alain atali ba boyi ye suka bakoza l'obligé ya kondima ye pourquoi ngai moko mutu na lingi ye ngai moko mutu na bali nazana ye bango pe en tant que famille na nga talelo ba boyi lobi bakosala nini bakoza l'obligé ya kosala nini ya kolinga bibi. Vraiment conseil la champagne na kokope sa tout tika côté les melaka ba choix ya bande ko na biso sans raison. Yo olinga mutu atelemela ote. Olinga mutu atinda ote. Pourquoi yo lingo telemela? Nièce nevende kwa lingo bala. Pourquoi lingo telemela? Pesa conseil. Ezala te muta okenda kia keke lelo soki na kuta na boye seke po bokabola kingai na mobali nanga po bokabola kinga na mwasi nanga. Mutu azali libre ya kosala choix. Lolenge alingi. Ale aponi bibi azali mwasi na yeba banda depuis bo mwana baboti mwana moko voyage ko kabola bango tanga zongi mboka lobite olela linga mwasi mususu na banda ko yekola bisalele et tout. C'est vrai muta changera pe malemba avec le temps, mais bibi aza mwasi ngana yebi na kende kanga na kanga le lopango poto sala nini to continuer vie na biso ndenge tozalaki avant na sala nini na boto na voyager malgré mama lingite malgré bandeko balingaki te, mais ale akendaki kosala nini kokanga lopango epai ya babibi pe bazakaka dans les secteurs na quartier bilmo boyebi kisaka to ezalaka na Congo soki mwasi mete famille ya mwasi yebi kete mwana bango famille na ye basemeki bente bokilo alingi ete, mais malgré ça mwana na ya mobala zo tenir kaka. Donc vraiment fait tu en ezalaki na bakisaka te belé na bambwaki le belé, donc na ba victoire belé. Vraiment nzamba sala nini asunga alena bibi baye bana ko vivre longtemps, ba vivre heureux na nzela o baponi nzela ya nzube nzela ya koseka nzela ya makamionsto ibala isa facilité, mais et c'est comme ça. Mwana mama na bobotami na ye kutu bokole tu uzopota na bonga mutu auti sika musu, c'est normal. Ezaka juste que koyeba kaka mutu na mutu ayebisika na ye, puis surtout esprit ya pardon. Koyeba souvent ko pardonner pe mutema munene yango zo sala ina ne 2 ans 3 ans 4 ans surtout ki bo to bete bela ba mbula bo nangolu kari nzambe. Vraiment na lingi bino ya trop yo zalaka na bizaleli ya kokota ka makambo ya bandeko na yo okota ka makambo ya bolimo ya ba famille ya bandeko na yo bima kuna etali yo te papa etali yo te mama sala vi na yo mutu mutazo sala vi na yo lolenge nzambe alingi na lingi bino ya to ba oya ngai ba gros bisous na bino ba o nyoso zo kosala ke likina TV ezala o ezali vraiment. Merci beaucoup nzamba pambolo yo zwaka tana yo ya kosala nini ya ko commenter yo zwaka tana ya ko partager aimer partager s'abonner objectif 1000 abonnés to kutani mbala sima ya ba nouveau numéro. Bye bye, ciao ciao.